buka ndenge nini abuka ni pare l'explication mwana abiba bendaka ye na liboko na moninga ntango abendaka ye mpe tozwaka ye tomemi radio batali babiaza ya kobukana batiaka ye nsima ntango tolongi nsima boye tomoni mwa kovimba wana tolongoli nsima batili biso na escane toke tokota escane na kankokolo escane tokota na kankokolo batindi biso campus nde azwaka traitement na campus traitement azwa tomonaka liboko yango ekitaka te donc egonflaka kaka egonflaka ti lelo boye azwaka kisi na campus kasi ni changement mpenza moto ya malamu ya kokoka na aide ya lisungi ya maladi wana mpona changement soki amonani tokoyamba ye ok tokoyamba ye mutema malamu ndenge tozali koloba ekosala vraiment bien soki otali oza moboti oboti bana oza motema bomama oza motema papa soki okosunga numero ya telefone eza wana okobenga tokodirige soki oza na Kinshasa tokoya noti bisika oyo soki oza mpe na mikili ya poto ata na ndenge ya telefone tokobenga na komona baimage ndenge tokitaka donc chaîne ya HP eza wana mpona kolakisa bino na nzela émission oyo otala mboka makambo nyonso ezali koleka na mboka nde tokitaki lelo toyaki kolakisa bino ndeko ya mwasi oyo azosufrir na liboko batindika ye pa moninga mwana kwei mais famille yango mpe batindiki ye eza kaka balolenge kaka ya bafamille na biso oyo bato tozanga oyo ezalaka so mbula ebeti tolamuki donc ata olobi okangisa moto wana ozomona kaka ke moto wana aza mpe na makoki ya kosunga te donc ndenge mama otoexplike bango moko bazwi relève na relève wana bazwi basuki entre temps changement ezozala te bamei kochange bopito batie plâtre balongoli mais ils aussi mbaraka na nzela ya émission oyo moto akotouche motema ne kosimbama osambelaka te mpona kosunga ezalaka te il faut sambelaka to sambelaka ekitaka te donc egonflaka kaka egonflaka ti lelo boye azwaka kisi na campus kasi ni changement mpenza eza te liboko egonflaka kaka azalaka na pasi liboko ezogonfle ti lelo boye ezogonfle kaka bongo siko ndenge mwana vandi na ndako boye ezali mabe te fale boye malamu bandeko ndenge bomesana kolanda biso na chaîne eza bongo EHP Media eza chaîne ezo pesa bino bilili na nzela émission oyo talamboka bino boza na ndenge ya poto boza na Afrique boza partout ndenge tomesana ezali émission oyo tuyesika na kati ya chaîne oyo meto ezo pesa makambo ndenge mboka ezali kokendele bongo na présentation ezalaka wa bino Mr Karato leka ndenge ba congolais babenganga nde na nzela émission oyo tolakisa bino makambo ya mabe na malamu oyo ezolika na mboka na susi kaka bozala informé ndenge na lobaka ntango nyonso na nsima ya bilili eza bongo ndeko Blaise et na réalisation eza Charlie Kanga image pro chaîne oyo epesami bongo na mama EHP mama Boboto mama malamu oyo azosunga bakongolais na ndenge bazala informé lelo bokotuna sango ezali nini sango ezali tokiti na quartier Kanduka bisika oyo ya biso mwana ya mwasi azosouffrir na liboko tokoti na ba hôpitaux toke bisika nyonso ezosimba te parce que ba makoki nyonso tozalaki nango nde ekei na yango tokomeka kosolola na mama moboti oyo vraiment aza na souci ya mwana na ye makasi ameki kosala ba effort nyonso moboti asalaka ezosimba te tokosolola na ye tokoexpliquer biso nini elekaki nini esalamaki epo nini ezozanga mpona guérison ya mwana malgré balobaka guérison eutaka epa nzambe mais biso mpe na se ya mokili awa mwa makoki esalaka bien mpo te tozwa ba traitement emeka kosunga biso tokosolola na mama na mwa ngonga moke ameka koexplike biso nini esepasaki epuis na nzela ya émission oyo tokolanda lisusu mwa baimage tokotala mwa bafoto na ndenge ezali parce que ye moko mobeli azokoka te pasi eza tellement makasi moye aloba ezali te mais tokotala mwa babilili ya mike oyo tokotala ekosunga biso toyeba komona na yango tokobanda mama kopesa mama mbote epuis tosolola ne ameka koexplike biso. Maman, boni tokoti oyo elongi ya mawa boye problème ezali nini? Problème eza ya mwana nda otungisa biso.
mwana azobela maladi nini abukanaka abukani ndenge nini abukani pare l'explication mwana abi babendaka ye na liboko na moninga ntango abendaka ye mpe tozwaka ye tomemi radio batali babi aza ya kobukana batiaka ye nsima ntango tolongi ye nsima boye tomoni mwa kovimba wana tolongoli nsima batili biso na scanner toke tokota scanner na kankokolo scanner tokota na kankokolo batindi biso campus nde azwaka traitement na campus traitement azwa tomonaka liboko yango ekitaka te donc egonflaka kaka egonflaka ti lelo boye azwaka kisi na campus kasi ni changement mpenza eza te liboko egonflaka kaka azalaka na pasi liboko ezogonfle ti lelo boye ezogonfle kaka pasika yango bongo sikoyo ndenge mwana avandi na ndako boye ezali mabe te fale bovanda na hôpital me bovandi na ndako bozomona te ke eza danger mwana tovanda nini tozala na hôpital na hôpital tokendaka kozwa kisi pendant na basemaine toyaki na ndako mpona badérangement mosusu ya bamaladi bamakila baproblème eza ebele ndenge ezoderange ndenge yango toyaki na ndako toluka oyo tokoki kosala mpo tozonga nde na hôpital donc en même temps liboko eza ovimba en même temps mpe makila ezosila makila mpe ezosila makila mpe esilaka ye omona ba 3 grammes 4 grammes kasi mwana aza deja mokolo asilaka bamakila ba 3 grammes ba 4 grammes problème onde ezanzoka mwana sikoyo selo badocteur wana bango moko bazokorasire nini bakoka koresoudre ka wana obie bazozwa kaka bazwa mwa mbongo ya moke oyo bozomema badocteur wana na bapesi biso suite na santé ya mwana te nde tozokoka te oboyeboye na balobi na biso te tozoyeba te soki révolution na bango eza ya mbongo ou bien nini kai mpo bayebisa biso nde bomema ye bovanda na ndako badocteur bayebisi biso bongo te parce qu'en réalité ezalaka ntango bozokende hôpital na mwana fo changement bomonaki mais oyo tozolala changement te azozwa déjà kisi mbongo ezobimaka ti changement place tozomema ye ezozala te ata ya moke par rapport tokomona kutu tozomema na campus ka ya maladi ezobakisama ezorevolue kaka wana peut-être ekosenga kochange hôpital te oyo ezaki eleki campus ntango mosusu koluka hôpital oyo eleki campus na traitement mpona Kinshasa awa par sa campus toana hôpital mosusu bakoki kochange biso te mpo tozomona bato mosusu bauta babisika ya ndenge na ndenge bazwa na bango na bacampus bazozwa guérison kasi selon biso toyebi lokola toza dala na campus à part sa campus na Kinshasa oyo toana hôpital mosusu bakoki kochange biso te mais soki lelo moto ya motema malamu amonani ke azwa mwana afaire voyager mpo akende ozwa traitement bokotika ye bamema ye toana posa lisungi na ye toana posa bika aza mwana atangaka bandeko balandi ndenge bozali kolanda nde toloba ye kaka na chaîne na biso ezali bongo tokiti ndeko na biso ya mwasi azali nanu mwana moke elenge azosouffrir liboko eza kovimba ndenge mama oti koexplike bakoti bahôpitaux ya ndenge na ndenge bazodepense bambongo mais jusque là changement ezozala te changement ezozala te entre-temps makoki yango mpe na Congo eza te po ete misala malonga ezali te ndeko mwasi aza nano elenge tokoki koperdre na bandenge moko te donc na yango tokitaki awa bino bato kozotala biso na nzela bilili na nzela ya émission oyo tala mboka soki motema na yo etouche numéro ya telefone eza wana okobenga ekosala eso elengi na mwa contribution na yo nzambe akomona yo na place okende peut-être nde nalobaka ntango nyonso na baémission mosusu okende kobamba mbongo na bar okende kosala nini place ya kolona yango mpo ntango ozolona boye nzambe azomona yo ndenge baloba loboko epesaka yango ezwaka soki ozopesa te moyen ya kozwa ezali te donc toza a na mama tozosolola mama mwa liloba ekoki kozala nini na bato nyonso bakotala biso na maladi ya mwana okoyebisa bango nini libeza kaka par exemple na hôpital jeli ya biso ya Kinshasa oyo etraitaka baka wana toza kuna azwaka traitement kande tozokendela kuna tozozomona mpenza suite ya bien te na mwana mwana akendaka kuna azwaka kisi oyo bapesaka bango azwaka kati changement mpenza eza te sikoyo na bato batali biso bato ya motema malamu yo koyebisa bango nini moto ya motema malamu akokoka na aide ya lisungi ya maladi wana mpona changement soki amonani toyamba
Ok, tokoyamba ye mutamtema malamu ndenge tozali koloba ekosala vraiment bien soki otali oza moboti oboti bana oza motema bon mama oza motema ba papa soki okosunga numéro ya telefone eza wana okobenga tokodirige soki oza na Kinshasa tokoya noti bisika o soki oza pe na mikili ya poto ata na ndenge ya telefone tokobenga na komona ba image ndenge tokitaka donc chaîne ya HP eza wana mpona kolakisa bino emina nzela émission oyo tala mboka makambo nyonso ezali koleka na mboka nde tokitaki lelo toyaki kolakisa bino ndeko ya mwasi oyo azosufrir na liboko batindika ye pa moninga mwana kwei mais famille yango mpe batindiki ye eza kaka balolenge kaka ya bafamille na biso oyo bato tozanga oyo ezalaka so mbula ebeti tolamuki donc ata olobi okangisa moto wana ozomona kaka ke moto wana aza mpe na makoki ya kosunga te donc ndenge mama otoexplike bango moko bazwi relève na relève wana bazwi basuki entre temps changement ezozala te bamei kochange bopito batie plâtre balongoli mais ezosimba kaka te na nzela ya émission oyo moto akotouche motema ne ekosimbama osambelaka te mpona kosunga ezalaka te ifo osambelaka te osambelaka te okoki kosunga parce que oza moto yo mpo oza moboti oza na bandeko nde tokita tomekaki kosolola na mama bino nyonso bolandi biso numéro ya telefone eza wana bokontinue kosabone na chaîne na bino oyo EHP Media surtout na ndenge touti kosolola bongo nalobaki do le début déjà fike ye moko aza souffrante azobela moyen ya koloba ezalaki te mais mwa baimage ya mokie ezali oyo tokotala biso nyonso na bokebi na mwa photo na mwa video tomekaki kosala yango na mwa mayele mais je vous assure que ka oyo tolakisi bino wana eza ndenge ezalaki liboso lelo soki otali ndenge ekomi lisusu de plus en plus makasi nde tolanda mwa babilili wana tokozonga mpo tokontinue na suka ya émission na biso. Tozongi lisusu wana ezalaki bilili ndenge tozomona ndeko na biso ya mwasi azosufrir na yebi ke esali yo motema pasi oyo osambelaka atya mabondeli oyo oza na makoki ya kosungasunga lona mpo obuka soki oloni te moya obuka ezali te ozali moboti oyo azosufrir azali mwana na oyo ozotala biso partout numéro ya telefone eza wana tokomi deja na suka ya émission na biso donc numéro ya telefone eza wana bokontinue na kobenga bosabone surtout po ete ekosuka boye te tozolakisaka bino mikolo nyonso ndenge mboka Congo ezali kotambola mboka Congo eza lisusu ndenge botikela yango te tokolakisaka bino ya malamu ya mboka oyo nde tokontinue kosabone chaîne na biso EHP eza wana merci na mama EHP Media ndenge omesana kopesa biso opportunité omesana kopesa bakongolais opportunité basexprimer na nzela ya chaîne oyo na nsima bilili ezalaki bongo ndeko Blaise na réalisation ezali Charlie Kanga Image Pro na présentation et mission na bino ezali molobeli mwana mboka ndenge babenganga Mr Kara pona kipare lokote na yango tokobuta na lisusu soki nzambe azongi te